L'impresario Joaquim Zambona accompagne Maman Annie. Maman Annie encore une fois n'avanza yo mutu zali présenter émission ya programme ya la paix oyo siliko sala ba recherche na yo avant donc na réponse na ozako tenter d'expliquer sur makambo etali paix wana bandeko barate ya mutika ba benga bande na 081 080 na paix oyo na première réponse siliko zwana banza ozali ko tenter d'expliquer ba makambo ne zali ko sala ete batu bazali ko zanga kimia na ba quartier la société na biso mais il faut expliquer que batebele na musala lingo za promotion mutu azana ennemi na yete mutu azana problème mokote c'est ton côté za chef na aserva ka bien mais nzoka na se motema na bombe la nini kanda te a bombe la projet que yo kufa ngana remplacer na kizo la ba poste musu unique moyen mutu wiko zila on peut-être ce qui mutu kufi et puis yo remplacer les places mutu za impatient ya cause la promotion wana au mona ta asali Yahweh, you peto siliko monete zali loko malamu peto siliko monete zali loko batebele baluka kayango baluka ka pena ndenge na bango kiendenge o mama ani asiliko pesa ba formula ndenge na ndenge koma na société na biso bazali ko luka kimia mais tozali ko koba sikoyo pona ko loba ete ngai l'impresario Joaquim Zambona nazali ko kele na solution chrétienne na tango place kimia ezalité n'est-ce pas na banza ba oba siliko raté ba premier programme biso to siliko lobela awa eko na difficile pour wa kota na train na biso na place to komi aliro to siliko zo eza ko senga mutasi ala na ba premier épisode na ba partie liboso to siliko lobela soki oyo ezali mbala liboso zali ko yako kumata na train na biso oyo yeba ka ete aliro to zali ko kena mo sikoyo ko pesa yo vertige parce que oyebite to uti wapi okoyiko yeba to zali ko kene wapi mais ko yeba to uti wapi nde mutali très important mama Annie olobela qui concernant ba problème c'est qu'on a famille na solution on a utaye ko pesa yeba ete relation mutu na vie ezali na famille ezali na société ezali na église ezali na musala siko tolobeli makambo famille est-ce que ça c'est une question concernant ba relation ya mutu na place nini pe ezali kozana ya neti na quartier na société donc na quartier na communauté donc problème pe ko kozala na etende no kosisa neti ba tunso bazaka neti lopango ba train wana omona ba msusu bana na bana babunde ba parents ba kutina makamango bien mwana ba senteye et puis ba nengo no tika mwana kuna to ko zwa ete boy ba komi ko luka osomona ou bien ba na be porto bona ndika wana bien dikambuka esimbite wana eko ba mbwa kele komi bolambite bakomba mbwa kele komi lelo makale pelite lelo kuna donc ba kon di mako lelo bolete lo bi epela kite lelo lesus ba mbwa kele ndengwana siko na yo na selon yo ndeni pena ko zon sape na place ndengwana merci mususu ayo so sengo mungu lelo lobi susu ayi abosene ke lobi ali ko senga mungu ko li abana bazo ko senga obi bana bazo ko tanda ndako bayoko yiba omoni bango petition yepse ba panga ya bana ke bana yo bazo ko tia des zones ndako nanga bazo ko yiba yo mama tango yo kyango nkotra makamako mungu somba so mungu atepo ebikaka ma poli na yemta pesa kayo mungu siko mukola ngomba poli na be yo pa sengi mi connaisse lelo mungu akoswate e ko mi problème bambo akele ko mi pam siko yo boza pembeni wana ba porte talana e bien na simanda yo ba porte yo ko mi ka provocation mungu ko ko sipotambo te
donc olinga koloba ete kimia a wakati na société ezangi entre mutu na société mutu na bandeko bakangani mutu na ba voisin problème ezate bana babundeke oti koloba awa bandeko bakomi ko ya na nyonso oyo ser na kobosa na te na loba kete chaque fois soko moni kimia ezali kozanga na mokili na place bat bazali il n'y a que des choses qui peuvent provoquer manque à paix. Il y a des choses qui peuvent péché. Est-ce que la place où il peut péché directement, est-ce qu'il peut détecter péché dans la balabala ou dans le quartier ou dans la société ou entre nous ou dans un problème na batu bala comme il y a comme ennemi parce que kimia ezangi. Il peut détecter moi péché moi za koleka wana. Ya péché ne tsuki bana bake koyiba, wayibi ko péché ko koyiba mwana ni wana. Nesiko yo mtu oyo amoni ke yem tazanga pe na batu wana kuna na par na e péché ni noza ko bimisa wana. Azana péché moko te. Exacte. Mais uti ko lobayete makamo eza ko provoquer ke pe ezalité na place mtu azali ou bien masumu eleki wana ou bien envie eleki wana. Bon, sikoyo olobi péché ezalité to kota na envie. Yebisanga est-ce que si j'ai envie ezali wana mtu wiko zalaki ya mtu pour parce que encore une fois à part péché à part envie le comment il y a des gens qui savent tout qui est écouté comment on souhaite. Il n'y a que des choses, péché ou bien envie. Péché ou bien péché moi ça comment on a dit. Toi il y a ce qu'on a envie. Est-ce que envie moko ezali wana? Envie ezali wana. Sikoyo nataka kumoni ke péché zana na envie. Ya envie ezali wana sikoyo yo nandenge yo olingi sikoyo ozongsa kimia ndenge ko salela sikoyo. Kimia okota kimia ezongana. Nini wana nataka yebe déjà envie. Na sina péché déjà formule comment ko bima na place ya ba problème ezali to place pe ezali kozanga na pe na envie comment ko analyser pe analyser d'abord est-ce que péché ezali analyser pe ce qui envie ezali péché o échoué si ko to na envie o yebisa ki envie ezali awa n'est-ce pas nini yango te provoquer envie awa olula o baluli nini yango ezali bimisana ne pe sorta kolula moko ko iko bimisa wana ezali koleka. Ya ba moni ozana mungu abasomba basuto bazo kusana c'est que yo ozana mungu ozana nyoso bozwi n'est-ce pas na yo ezali eleki ya bango bazanyi kozwa n'est-ce pas bana peut-être baya kosenga mingi pe baya kolia awa bongo siko ekomi kopesa désordre n'est-ce pas ou bien bamoni bino kozala na mutu kwa bango bazana na hotel n'est-ce pas ou bien bosombi télévision bozana bakita kitoko bongo bango bazana na hotel n'est-ce pas donc oza ko comprendre que aeloko ekomi ko provoquer que kimia place ezala kimia brusquement ekomi kozanga c'est parce que quelque part envie matériel et s'il kokota n'est-ce pas bon à place au c'est dans la réponse dans la ezali koya na boye na zaida boko ke na muto amuni va provoquer et que kimia na esili kolongwa parce que tozali kozwa place ya muto amuni te kimia na ekimi et puis muto aza ko solution na ba solution yo loba ke te ko swana akoswana sa yepe en retour ayebi ko swana ta luki bato yebi ko swana baya ko swana na place na ye aza ba kasi te akoluka ba kache baya ko sala nini baya ko munda na place na ye n'est-ce pas et puis to ye ko mona te nyonso ko iko tangisa nini makila n'est-ce pas solution ezali boye na muto ali sili ko mona te kimia na esili ko bima awa so bito kanga péché to nga to analyser péché yango bito kangi péché te to ye ko kanga envie alors envie peut faire analyser envie o c'est na ezali provoquer na manque de responsabilité nandeni manque de responsabilité ndeko na ebandaka na tango yo oyebi ete na ndako na yo oza na ba limite na yo kipe ya yo oso yoka komba kipe ya yo elingi oloba ete soki yo parent na ndako na yo oza na mwasi na bana na yo na ba responsabilité na yo chaque foyer na lupango na quartier na balabala baza pe na ba responsabilité na bango ezali responsabilité ya bato oyo bayeba ete bana na bango balata pe malamu bakende pe na ba classe ezali responsabilité bayeba ete ndako na bango basomba bakita sika bakita kitoko bazeba pe ete makambo azali kosala ezali ko répondre en fonction ba moyen na bango mais bato ba échoué koyeba ete responsabilité eza kozanga et puis bakomi koluka koya kobwaka responsabilité na muto bakomi kozangisa kimia par exemple oyeba ete na ndako ne foza madesu pilipili mungu apoko akolamba eza responsabilité na oluka biloko na ekoka mais soko ko yiko senga ba pesa yo natamba pesa yo te o provoquer kimia kuna ebani kozanga alors yo mutu ba provoquer kimia faut ye bage place o to komi na kaya Abel na nini na kaya et ngana za Abel parce que nazali ko servir nzambe nazana na mbini ngazo kele tout droit kaya komi ko sali ko lula ngai alors solution ezali a mbango yo mutu zali Abel yo mutu bazali ko lula yo mutu bazali ko lukela makambo na quartier na balabala na société na communauté oza objet oyeba ete local boso ko sala luka o sinele na bato na d'une façon ou d'une autre que
oyo ezali ngai yo kipe ya yo immédiatement oza obligé ose dissocier na bato na osmi kabola na bato na totalement na ndenge nini bon soki ndako yango osombaka ngo donc oteka ndako wana okima place ose dissocier na bato ezali teke oteka ndako na yo mais ezali ete bamakambo nini ezali kosalaki mutu oyo akomaki koya na ndako na yo bozalaki associé oza obligé okata singa wana bato wana baza obligé bayeba ete responsabilité ya ndako na eza limité baya bango mpe ya bango soki bazali koya soki yo oza kokende kuna oza obligé okata makolo me parce kolula na ekomi kokota bango bakipe ya bango yo mpe okipe ya yo wana nde première solution okoki kosala automatiquement ose détaché mais au cas où ebimisi koswana oyo ezali ke ekomi impossible okoki su kotraite yango te oza obligé immédiatement oyeba ete société eza biloko ya bato ya l'état yango namonaka balabala no place esukeli lupango ne place ebandeli eza responsabilité na kokombola wana kobongisa soki mekwei na kati ya lupango na yo yo moto en charge